Batu ba koma dimanche soki asombe lamba sikate a aucune église te. Soki alati lamba bien te, azana soki a bien te a aucune église te. Donc toke na biso ko lakisa bilamba, toke na ensemble la nzambe te. Pasteur azana kiri na ye. Bato bachara Mabonza bien, bangonda ozana bango bien. Bato bachara mbongo mke, ye pa ozana bango bien te. Notre chaîne YouTube KELLY JOYCE. Waouh! Chaîne Wana ya Koloba très. Salut, c'est votre journaliste Eliane Mutoto, je vous aime beaucoup. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube KELLY JOYCE. Waouh, je vous aime. Salut, c'est votre journaliste Eliane Mutoto, je vous aime beaucoup. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube KELLY JOYCE. Waouh, je vous aime. bakoyeba yo ndenge nini yozali nzambe osalaka ye omokile
guys, hello everybody, you are welcome back to my YouTube channel. If it's your first time to join my channel, you are welcome. My name is Casey. So this channel we talk about marriage. If you have a problem in your marriage, you want some advices, you can always call us on the number you can see on the screen. We will be able to help you. So we talk about kitchen cooking. So guys, if you want to learn how to cook, you want to learn how to cook Congolese food, you want to learn how to cook Nigerian food, if you want to learn how to cook Congolese food, call us on the number you can see on the screen. We will show you anything that you want to learn. So if you want to learn Nigerian food as well, you can always call us on the number that you want on the screen. You tell us what you want us to cook, we will do it for you as we go. Nigerian people who is willing to work with us, guys. So feel free to call on that number. You can WhatsApp us on WhatsApp. You can send us a message. It's not a problem. You can ring us. You can always leave us a comment as well. We'll be able to help you guys. So don't be afraid, because there's some people that saying, oh, when I come to the channel, they only speak Lingala. No, guys. We speak different languages. So we speak French, we speak Lingala, we speak English. So if you want us to do a video in English, we can always do it in English. From the beginning to the end, we'll explain everything that you need in English for you to understand. If you speak French and you want us to do a video in French, or you want to share your story, you want to share your life, and you want us to do it in French, we will always do it in the language that you want us to do it, guys. So just call the number on the screen. We will do a video in French from the beginning to the end. And if you want us to speak in Lingala, we will always be there for Lingala people as well. So guys, bear in mind that we have different languages. This channel is not just for one language. It's not just for Lingala or English or French. No, we can speak 3 languages. So guys, feel free, get the number on the screen, call us, we will be able to help you. So this channel is about families, social lives, traveling, cooking, a lot of things, guys. So stay tuned. Thank you for everybody that have subscribed to my channel already. May God bless you, may God bless you, may God bless you. There's nothing I can give you, guys. The only thing I can give you is thank you. The only thing I can say is thank you, guys. Thank you for your support, thank you for your love, thank you for everything that you're showing to us. And we will always be there to serve you guys. We will always be there to do our job. We will always be there to do what you guys are asking us to do. Thank you. Please don't forget to share our videos. Share our videos on your Facebook. Share our videos on your WhatsApp. Share our videos on your Instagram, on any social media. Ask your friends to subscribe. Ask your friend to like our video. Ask your friend to share our videos, guys. Please, we need your support. We really need your support. Like, share, and subscribe to our channel. We also have a channel that is called KIESEMUTOTO. We will put the name down there so you guys can understand. If you think the name is a bit harder, you guys can understand. So you can see the name we'll put on the screen. So in that channel basically is my channel as well. That channel is, we put gospel music in that channel. Guys, please, I would like you to go and subscribe to that channel as well. We have a lot of things that is coming up. God have planned, God has prepared something new for you guys. So we're going to put more videos in that channel. At the moment we only have 3 videos. If you want to listen to gospel music, you can always go to that channel, KIESEMUTOTO. You will see our videos is there, our music is there. You can always see our videos on this channel as well. But this channel, we talk about a lot of things, but that channel is just about music. It's about gospel music, because I didn't really want to mix my music career with this one. So I decided to pull that channel for music and this channel for general. So guys, please, please, please go to KIESEMUTOTO and subscribe to my channel. God will bless you more. Thank you. Mbote na balandinyo so ya Kelly Joyce TV. En tout cas, vraiment, merci, 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 merci. Na binonyo sotu ba obolanda kabiso. Na binonyo sotu ba obo pesa kabiso confiance. Bino ba oyo bobenga kabiso. Ba oyo bozo emimba video na biso. Ba oyo bozo kabola ba video na biso. Ba oyo bozo soutenir biso na ba prière. Na nyonso nzambe vraiment aleka na ko pambola bino. Naza vraiment nebele ya kolobate.
na pesi bino ka ba merci ebele na bino ba oyo botala ka biso bino ba oyo bozo soutenir biso na musala oyo tozo sala. Donc bozo benga biso boza ebele ezo pesa biso courage pour musala tozo sala tozo mona ke bozo benga biso yango zo pesa biso pe courage ya ko sala ba video. Pour ceux qui bozo benga biso te tokozala na courage ya ko sala musala te. Mais ceux qui tozo zonga elingi kolakisa ke mosala tozo sala eza malamu yango bandeko bazo benga biso. En tout cas vraiment na pa moli nzambe na pesi nzambe merci pour yem tabandaki na biso azo kende pe na biso ti akokoma na biso na suka. En tout cas vraiment na lingi na loba KELLY JOYCE TV eza chaîne oyo tozo kotisa olingo tala ba émission ba théâtre kolamba makambo ebele eza na KELLY JOYCE TV. Toza lisusu na chaîne mususu oyo tobengi na KIESEMUTOTO. Donc chaîne wana eza pour na musique. Tomonaki ke tokoki kosangisa musique na chaîne oyo eza général te oyo eza chaîne tosangisa ka biloko kolia ba émission ba you know makambo ebele. Mais o wana eza kaka uniquement pour la musique. Donc boki no s'abonner na KIESEMUTOTO toza na makambo ebele ba surprise ebele oyo to bombeli bino oyo nzambe a bombeli bino boki no s'abonner kuna po bo rater yango te. Pe bandeko mususu bandeko oyo bazali na problème na Congo oza na problème oza na matanga oza na séminaire na kati église boza na besoin ata anniversaire birthday mariage nyonso oyo boza na besoin ke boza na besoin ya caméra boza na besoin ya cameraman toza na cameraman na biso na Congo toza na caméra na biso na Congo. En tout cas vraiment benga biso na numéro oyo ozomona kwana na nini benga biso okozala desite tokoya tokosalela yo mosala ndenge esengeli. Donc bato o déjà tosaleli mosala bayebi baza ya kosepela. Donc benga biso na numéro wana tokosalela yo mosala ata eza église ata yo kozwa biso 10 heures de temps ya kofilmer eza problème te mbongo na yo kaka tozo senga pe mbongo ebele te tokosolola babi basolola kaka tokosolola kaka. Donc bobenga na numéro wana tokofilme de place nyonso tokozala place nyonso to okobenga tokoya place nyonso biso tokomaka tokoya tokosalela yo musala très bien. Soki pe oza na besoin eloko na yo eleka na chaîne na biso tokoki kolekisa yango eza problème te. Soki po lobi ke po toza pe na bandeko mususu oyo ba tosalelaki bango musala me balingaki ba video na bango ekota na chaîne te po balingi ezala public te eza pe problème te. Donc olingi tokota na chaîne tokota na chaîne olingi pe tokota na chaîne te topesa bino ba video soki to filmer tokosala kaka ndenge bino bokosenga biso tosala. Donc bobenga ebele. En tout cas vraiment na KELLY JOYCE bokozala desite bandeko bokotisika bo s'abonner Koya kaka totali video. Otali video na sepeli na KELLY JOYCE. Na tali video na sepeli na ni mais o aime video te o s'abonner te non. Yaka tala video aime video s'abonner tchela biso commentaire et ko sala biso bien. To leki vraiment na lisolo na biso ya tongo ya lelo be ya poko lelo ça dépend ya o bokota la biso na banda kuna vino. To leki na lisolo na biso ya poko ya lelo. So for my English people, today's video is not going to be in English. It's not going to be in French. Today's video is in Lingala. Because the person who has shared her story, she called us from back home. So she wants us to do a video in Lingala. We're going to do a video in Lingala today. So if you call us, you want us to do a video in English, we will do it in English. Don't worry, you just call the number down there. We will help you and do the video in the language that you want. But for today, I'm really sorry guys. Today video is in Lingala. To bandi histoire na biso lisolo na biso ya pokwa ya lelo ya ton mama na biso abengi biso aza na Congo. En tout cas vraiment lisolo ya lelo ezui avion et mati penza et l'équipe aéroport ale okita nandaku ya mama na biso Joyce. Lisolo yo kita nandaku ya mama na biso Joyce euti ezui ba avion ekiti na ndaku ya mama na biso Joyce. En tout cas vraiment nazobeta lisolo oyo eza vraiment pasi. Eza vraiment pasi. Saint espoir okota ngai lelo. Donc na yebite so na obimisa nini.
pour vraiment na linga ki na sala vidéo eza na bat boy bisanga pourquoi pas ozo sala live to benga kana téléphone bandeko naza vraiment trop busy lokola heure on sala émission naza 0 heure pas na ngai yawa na heure ya biso ya Londres 0 heure donc naza na tante ngai nazozwa tante ya kosala ba live naza na bana bato ba yebinga te naza na botala nga nzoto boyete te nzoto mikete na bana naza mwasi libala na salaka donc na salaka vraiment babike mwasi ya salaka lokola mobali ngai eyo donc na salaka vraiment nazo sala na bana naza na ndaku naza na mobali donc trop busy moi na sala live ezati mais soki nzamba permettre ape biso makasi toko sala kaka live donc elinga ki vraiment ezala bien émission na sala live bandeko bo pesa ba verset ya Bible nga pena pesa bino to tanga na to comprendre Bible ndenge ezali po nzamba bandeko msusu bazo te ya biso na ba internet lokola ndeko na landa ki lobi en tout cas vraiment isalinga na passe Bible tozo tanga soku zo tanga Bible zo comprendre te senga Saint-Esprit a aider yo senga Saint-Esprit a aider yo po eza vraiment passe tozo tanga Bible mais tozo comprendre yango te tozo comprendre yango te anzamba linga makambo boye te yo yebi to yemba la moko yo otanga ba yo ko yebisa bana nzambe makambo eza kutu donc na Bible bakomi yango bongo te eza vraiment passe lisolo oyo epesinga passe epesinga mawa komona mokili ndenge ezotambola mutu so aza na passe akimaka place ezake ya bien po azwa lisungi mais ba place biso tozoke no kokima yango ba bien avant ko tia lokolo fo kotuna apenza mais place on alingi na tia lokolo eza malamu to eza mabe nzamba la kisa yo place olingo tia lokolo eza bien to eza mabe po mokili ya lelo eza ya kobeba bisika nyonso te eza bisika ko tia lokolo oya ko tia lokolo wana dini na potopoto etika lika wana okanga mipeka wana kobima kalisuti okumolela nzambe so na yebaki nzamba batafani ne yesu batafani ne na trône ale yo bani kolela lisusu en tout cas vraiment to senga nzambe a aider biso po toza vraiment na moma ya suka yesu azozonga kala mingi te bandeko nzambe vraiment a aider biso to bandi lisolo na biso euti na Congo epa ya mama na biso Jeannette abengi biso a partir ya Congo donc ceux qui na lobi na expliquer ndenge nini mama Jeannette akutani na ndeko oyo azosala pona Kelly Joyce apesi lisolo na ye donc ekozala molai poto mema lisolo molai te po lisolo yango eza molai mais tukolinga kaka tokata yango na mpuse po tokonga moko na sali ba recherche nanga lisusu nazwi lisolo o na sali lisusu ba recherche nanga nazwi ba video lisusu na tali na monike ezo marché na lisolo oyo na sala yango analyse na makambo oyo ezo sala na mikolo oyo soki tobito beta ndenge to bandaki ndenge apesi lisolo boye ekozala molai bandeko tokota mbala moko na lisolo na biso po eza kaka lisolo nde tokobeta te me tokokota ba makambo susu ya kati malgré za live te bokomela biso na ba commentaire ekozala pe kaka bien ata na ba telefone bokoyi kobenga biso video esili eza problème te elo bokosa bo aider biso ka bo aimer ba video na biso bo aimer video na biso vraiment bo aimer bo tiela biso ba commentaire to mona ke musala o to sali en tout cas vraiment eza malamu mama na biso Jeannette abenginga aza jeune mama oyo akufeni mobali aza na âge ya 36 ans aza na bana 4 na âge ya 36 ans mobali akufi atikeli ye bana 4 mama Jeannette abane kofana na mobali na ndenge ezalaka kaka mobali na ye abala ye mais abala ye na leta te abala ye kaka dot asala dot mobali abala ye mobali na ye penza azaka na mwa mbongo abane kosimba pena mbongo ya bien abane kofanda epa ya mobali na ye mobali na bane kofanda
et pas baboti na ye baboti na bango na lopango na bango ndenge ye a expliqué biso na lopango ya mobali na ye mais mobali na ye abandé ko voyager azokene bamboka asombi biloko aye ateki donc abandé vraiment ko sima mbongo pa bande ko kende soka ye ateki vraiment pena asimi mbongo na ye atiki ko tiki la biso pa atiki oyo pe ya ko kende nango akei lisusu ake asombi biloko lisusu aye lisusu aye koteka kaka bongo abandé ko sala mais abandé ko simba vraiment mbongo ngai pe nazalaki bien na bana to bane ko fanda na kati ya lopango ya mobali na nga oyo place ba parents na ye pe bazali babane ko fanda bongo eyo sala ke bayo ko bota bana 4 na âge ya ayo ko sa 36 ans na bana 4 bande ko mobali ayo kufa to 4 lisolo na mukuse po emema biso vraiment temps ebele te toza 0 heure donc na lingi te 2 heures ebetelanga awa nazana makambo ebele ya kosala lobi nazana msala donc nazana makambo ebele ya kosala mobali ayo kufa mobali ayo kufa avana mobali ayo kufa abane ko sambela na église moi to tanga komo église ezate eza pasteur oyo batnyo soto bayebi azape pasteur amnene soto tanga komo mbala mo bo comprendre que ye wana eza vraiment passe maman na biso Jeannette mobali azaki na bomo ebabane ko ken église na église wana babane ko cha mabonza ya bien babane ko cha badimi ya bien donc pasteur tout le temps abane ko ya wana ayepe balambeli pe pasteur allié so ipe loko pe européen pe zali bapesi bazalaki bien ti mobali yo salake akenaka voyage na voyage akenaka azonga lisusu te akufa na nzela bazongisa ebembe baleli pe bakundi pe ebembe leki nango après une semaine makambo yo bana mama na biso Jeannette famille ya mobali na ye baye ko benga na ye na ndako na bana 4 mama Jeannette abina azana ndeko te ngai azana ndeko te ayebi ni famille ya mama na ye ni famille ya papa na ye ayebi te mais mobali yo kufa famille ya mobali babengani ye batali kutata bana te babengani na bana babengani ayo kozwa bana akepa pasteur pasteur alobi biso awa moyen to yamba yo ezate pasteur azape abala moyen to yamba yo ezate po ndako tozofanda eza pe chambre salon na bana donc moyen ya biso to garde yo awa na bana ebele awa ezate yo luka kaka o déployer vie abi mama na nga na luka nzamba yo sunga na ki kozwa mwa ndako moko ezake bandako ya batol batongele bandako ya batol ndenge expliquer nga malili obiso to bengaka malili bango kuna ezalaka soki elanga abina elanga wana batebele kutu bazokende kini baolobake elanga yango wana donc bato bautaka poto bayoka yango malili te mais bango kuna bango moko bayoka yango malili abi elanga na bana baza na ndaka batolo wana nzamba yo salaki akomi koteka mapa mama na biso na âge ya 26 ans na bana 4 famille ya mobali basundoli abani koteka mapa abani koteka mapa kolesa bana kana mbonga mapa wana zo continuer pe koya na église pe ka bien ndenge ezalaka siko tellement azalaka na mobali na ye abane kokende église mabonza babane kocha mabonza ya bien mabonza eza lisu ya bien te akomi kocha mabonza na ndenge azotekela mapa moka bi mama nazo souffrir na bana mona ke amsusu na teki mbongo soki tokomi nini boyena na teki mbongo boyena ifsi bana bino boliaka mapa oyo topesa mbongo na mabonza nzambe msusu osunga biso abi kaka mobali na nga kufi mbongo nazo cha lisusu mbongo ya bien te na kati église azape moyembi mama oyo jeune mama abi moyembi na kati église na yembaka na église na zalaka wana donc église ezobanda nga na zalaka na bimaka mutasuka
na bana na ngai nazo bima mtasuka mais lelo sona ke na église te eza o pasteur asala ngai o ba pasteur bazo sala bato o moni ke bato mususu bazo boye bakoma bakenaka susu église te likola makambo mabe basala nzambe ya bien bazali ya mabe pe bazali tozolobela nyonso te tozolobela nde oyo ya mabe bazo salaka bato mabe nyonso tu abi mabonje chanel na tiaka su mabonza ya bien te mukolo pasteur ayaka pa na ngai otala nga na ndaka batol o nazalaka na ndaka batol pasteur ayotala nga abi bobola peza mabe pasteur abi bobola eza mabe abi loko ane tushanga donc na kitisaka mutu na sena abi bobola ngo eza mabe eske ngamoko abi wana na kata mutema na yazoloba ngamo mona ndimina koma boyo bien eza ba réalité ya vie mute ko misinga boy abi na kipate mama na tika to bane o continue ka tozo église tozo o koma na mama moko boy pasteur ayo koloba ke mabonza eza lisusu ndenge ezalaki te mabonza il faut ekoma suka $20 ya mabonza soki oza na $20 te koya église te siko alobi nga sikoyo naza nayembaka na kati église moko kutu na yaka bilamba o nalataki semaine wana kuna na bandeli nalati lisusu semaine o me mama pasteur na biso soki alati elamba mwasi apoto kakati abisa nango biloko mokili na bana okipe na nga te mais loke yeko pesanga pasi mabonza bakati $20 soki oza na $20 te koya église te ezala na ndako po pasteur alobi ke alingi église na ye ezala église ya babola te donc jamais nzamba kopambola église na ye so babola baza na kati église ya munene tellement siko ye azalaki moyembi ya nkolo mobali na yazaki na mbongo babane ko simba bambongo pasteur abane ko ya na ndako mais siko akomi na bobola pasteur akipaka ye lisu te mais ya bane ko kipeta bane ko yaka ko yemba pona lokumu nzambe eyo koma bakati mabonza $20 oza na $20 te ko ya te yabi siko ngayo nazoteka mapa bana kutu bazotanga te mabonza kuna bakati $20 bandeko na osa ndeni dimanche ya liboso ebandi o bakataki mabonza bayebwe bamususu batie mabonza bamususu batie te dimanche ya mibale ye pe na mulongo ka ya bato oyo bazake atie na ye me atie kaka o azalaki nango me ekokaki $20 te dimanche ya mibale ndenge moko bamususu batie bamususu lokola babaki ke soki oza na $20 te koya église te mais bato babane na bango kaka koya église mais babane kotia mabonza te dimanche elandi susu bato baye nga pe na ye na nga pe kaka na nini na nga nde na yaka wana na yembi pe sili pasteur atelemi alobi a partir ya lelo mpo nazomona lokola tobaki $20 bino bongo bokomisa église oyo ya babola nzambe akopambola église ya babola te nzambe fa mona bino bo bana kobimisa mbongo ebele apres nzambe akopambola bino pasteur alobi a partir ya dimanche ya lelo soki oye na koza na $20 te koya te soki oye avocha nini mbongo pani nini kozala kuna liboso avocha mbongo otelemi olakisi mbongo na yo bato nyonso batali ale bamono tie na kati ya nini ya mabonza abi ekomelenga nazoyeba te nasala nini mais tellement nalingi mosala nzambe nazokende kaka église ekomi dimanche oyo elandaki kuna ekomeka mabona bato nyonso to baye balakisi mbongo atie oyo ale liboso alakisi mbongo atie oyo aye liboso alakisi mbongo abi nga nazalaka naza na $20 wana te mwaye pe natya mabonza pe eza te natelemi na nga kaka nazoyemba ekoleka 1 mois 2 mois natyaka na nga mabonza te mpo naza na nga na $20 te
mais naza na volonté wana ya kochaka même oyo nazozwa mais moyen na cha ezate po fona leka so ngo ke cha mabonza liboso il faut leka ola ki sabat nyo so tuba mona ke eza vraiment $20 o che na kati ya ni Alobi batu bachaka mabonza 1 mois na chate 2 mois na ekomi 3e mois bandeko Pasteur akoma kote ya lokola zo bwa kelanga bambwa batu mususu kutu bazali abayembaka metozo yeba te ki bobole lati bango bazata na mabonza te boyo kakasoni pon donc batu ya bwenzambe pena ko pambola ka bango te abina bande nazaki soki na fandi donc mutemezo so na mutemezo tutanga pena na kati kuna me na fandi kaka dimanche moke yo koma abi bana na ndako ya msusu omona ke nazana mbongo te me nazo bundana na mukeo nazana ngo quand même na pesa ta nzambe apambola nga lobi kuna me bakate libiso mndelo ko pesa te so zana ngote me nandime kaka na baneko yena nga ka église me koma ki ba mikomsusu boy na ye répétition ba mikomsu na ye na nga répétition te Ele okoma dimanche moko toye kaka ndenge toyaka leki kilte leki komer ya nini ya mate ya pasteur aleki liboso tozo kata lisolo na mkuse bandeko pona lingi na kota lisu mozindo na bamakambo tozo mona pona sali na tali ba makambo ezoleka na bakata betonga na lisolo ndeko na bisa betelinga tellement lisolo eza mulaye me na liye ko beta ngo pena mulaye te Pasteur aleki libosa ke nokote ya bengi ser abane ko yemba leki siye telema awa ser telema ser a telemi bomoni ba ser aboye baza ba ser ofana na église te po soki bozana ba ser aboye pauvreté bano rolanda bino na kati église habita la ser ndinga zalaki bozomona te ke vie na eza normal te na âge 26 ans na bana 4 mobile ya kufi yo na âge 26 ans ozo fana na minute na ndaka batol na 4 église pasteur fala teya donc na fale ateya mateya o nzamba bongise libana na me pasteur alekisi ser liboso paza na $20 ya mabonza te abisero banana loba mabonza $20 nanu na mona yete ka leka cha $20 na kati ya nini bino Église pe nazo yeba te après tuni église est-ce que bino makambo nazoloba eza ya solo te eza ya solo bino possible mona ser oyo aye alakisi mabonza na ya chena kati ya kitunga ote nanto mona te ser alobi place nazalaka banana mtuti na makolo nazo lenga abi ba ser aboye soki baza na kati etonga donc église ekene liboso te molimo ya pauvreté erolate église pasteur afc ser bima zonga ndako mokolo kozwa $20 ya mabonzo yo ozonga na église jeune mama na biso azonga ndako banda azonga ndako akenda lisusu église te tala ndenge église ya nzambe ezobeba banda zonga ndako akenda lisusu église te donc alobi nazalaka su na confiance lisusu ya kokende église te po makambo basalanga lelo na olala na ndaka batol me bayebi lobi na nga te ye ayebi lobi na nga te tala makambo ya pasteur bazosala na lobi bien ba pasteur nyonso te po nga pe naza mwana pasteur ba pasteur nyonso te ya nzambe baza ya mokili pe baza ya mabe pe bazali tozolobela ba pasteur oyo ya mabe o bazo boma église ya nzambe balingi tonga nzambe kende liboso te ba mate ya lelo komaka pesa ekopesa mela yo sala boye kozongisela yo bokoma kokatela bato bamonta ya kofuta na kati église place ni na bible o nzambe ayebisa biso ke fo kopesaka mabonza na bopesaka esuka boye
Mabonza mutema mutu nzambe fa simma motema ya mutu asimi motema na yo chelanga 100 opesi 100 chelanga 10 opesi 10 chelanga inini in livre opesi in livre exacte ke bino ba pasteur bo bana ko katela ka mutu ni soko za na $20 te orocha mabonza te siko nzambe opesa ete po ozana na $20 wana te donc bato ba pese belé nzambe kufuta bango ebele bato ba pesi muke nzambe fa futa bango muke non bino bomona nante muto apesi 100 livres na muto apesi na 10 livres mais nzambe apesi nzambe pamoli muto apesi 10 livres ke muto apesi 100 livres em si muto apesi 10 livres apesi nzambe na motema na yemo bima azana ngote ma epsi nzambe na zana ngote o na zana ngo yango yo kaka na yeko pesa yo nzambe okanisela mutu wana mais muto ayoko pesa 100 omona mtu azana ina mbonge bela lokwa nazana ngana mbonge bele na pesa ka sa eko sana ngwe lokote apesi ka sa nzama ozon selete po pesa ona motema na yo to pesa on pozana ngo mais oya zana ngo te apesi na motema na ye mobimba bozo memetonga batu ya nzambe wapi siko ba ser ya boye malheureusement yebi nzambe ata boye na eko ken église azo sambela na ye azo sambela na atiki nzambe te po bato ya boye koki pe kopengwa na yepe soka azaki mutu o ya milangwa azongi milangwa azaki ndumba azongi na ndumba po makambo sele boye tsese ni liboso ya banani liboso ya église bandeko avant to banda ni makambo oyo na lobi bien tozo le bela ba faux pasteur ya vrai baza ya mabe bazali ba faux pasteur exemple total no video oyo nazo tela bino sikoyo total no video oyo boye bisanga makambo oyo biso tozo mona soki eza normal ou bien eza normalité tolanda video. I beg you, do not try it. In your church, I beg you, pastor. Don't try it, pastor. Oh, pastor. Oh, don't try it, please, pastor. This one is liar. This one is not just a pastor. Please, pastor, don't try it in your own church. So-called prophet, please, I beg you, don't try it in your church. Oh, this one is exceptional. This one is extraordinary. Makamba pasteur ba osala bandeko lokola pasteur oyo penza hein bozo fingisa kombo ya nzambe chance kuto bible yebisa biso boko yeba mangona misala po misala na bangonde yango ezofunda po sa misala to yeba te wapi ya nzambe te na misala nde tozo yeba tana no pasteur oyo mama oyo makole sala kate aye na banini na ye wana aye baya ko luka ya msusu miracle guérison nzamba abikisa ye yo sikoyo ozwi kaka banini na ya tambola kanango obani ko beta ye nango siko mamo ya za koka atambola kate yo sikoyo ozwi ozo beta ye siko na makolo wana kaka na banini na ya tambola kawana siko mamo soka zo ninda ku makolo wana osala su bien wana vraiment délivrance osali ye to osali ni au salé de délivrance bio bakiseli esu passe likola passe l'église à l'élo et comme ça qui pasteur aza pasteur il faut ça la tout maman pasteur ayeba liloba yebe abana kote ya comme maman pasteur il faut ça la tout bana na yebe ba yeba so ke loro nini ba sala fo bango pe ba mana ko sala po so ke lobi pasteur azate maman pasteur a remplacé la place. Ce que lobi mama pasteur azate bana batikali tozo kinde wapi est-ce que l'église nzamba poni batu msusu te donc aponi ka libota wana ya pasteur wana omona ba évangéliste bazana kati église ba diacre ba diaconesse bazali ba musicien baza ba auto benga soki ba mpaka église soki ba nani pe na yebite bazana kati église mais ce qui lelo pa pasteur azate batwana évangéliste ozalate maman pasteur a remplacé donc lokola nzamba benga pasteur a benga maman pasteur ce que so maman pasteur pa akufi o maman pasteur azata voyager na mobali na ye pasteur
bana batikali siko kozwa place wana tala na lubandeko esalama wapi etonga ya nzambe zokufa ba pasteur lokoso eleki ozomona mwana nzambe aye na kati église msusu aza ayembaka msusu aza protocole msusu wana kuna abongisaka bakiti bango nyonso fozwa bango ndenge moko me lelo ekoma na kati église omona ke muto oyo apesaka mabonza ebele pasteur akolinga nde wana akolinga kaka wa azopesa mabonza ebele wana pos lelo soka alongwe esili yango ozomona ke bato bazoya kosala mabene kati église bafrère bazoya kozemisaka baser bazosala kindumba na kati église bapaster bazolobeloko te baser bakoya église na bajipa mikuse bayembi kutu koloba te mutu azoyemba aza liboso azoyemba alati na ejipa mikuse paster alobeloko te mpo atiaka mabonza koleka bango nyonso azobanga soki alobeli ye ale akolongo église sikoyo tozobanga nzambe to tozobanga nini ubie tolingi mbongo omona frère amelaka na ye diamba me ayembaka paster moya alobela ye eza te mpo atiaka mabonza ebele frère amelaka na ye nino milangwa akendaka na ye babwate aza na ye basi kilikili me tellement aza na voix oyo eza ke soki azoyemba me paster moya alobela ye eza te mpo soki alobeli ye frère akolongo église ser kotonga donc soki balobi kotonga ye mutu alibosa abani mambo kotonga mutu nyonso tu na kati église mais tellement aza na voix oyo eza ke soki abimisi voix bato nyonso babani kosopana mais paster moya alobela ye eza te mpo anini akolongwa église tozokende wapi ndima nzambe ndime otikala ta na mutu moko oyo abangaka nzambe ke ozala na bato ebele mpo so otikala na mutu moko abangaka nzambe bosali force bino mbale nzambe aza capable ya kotindela bino bato ebele na église me soki olingi kaka bato baza wana baza mabe me yo olingi bango kaka olingi kolobela bango mabe na bango te olingi kaka obombaka bango kaka mpo oyebi ke dimanche batie lio 100 dimanche wana kuna bayo bakiselo 100 dimanche wana kuna bayo bakiselo 100 yo moyo olobela bango eza te ta nde mosala nzambe ezokufa baveve baza ebele na kati église baorpheline baza ebele surtout kutu na Congo kuna bapaster bozosala ni mpo na ede bino bapaster bozotambola na mituka ya bien ya cher me bandimi na bino bazotambola makolo me air nyonso pesa sa air nyonso mabonza bakati boy me bokozala mpe mokomosusu mpe mabonza ekoti ozwi mabonza wana opesi ser moko oyo omonaka ke ser oyo awutaka musika na makolo ayaka opesi zo mabonza oyo dimanche ozwa ata taxi mpo ya église okoma avant muna mutu musu tala naosepela na pasteur Jean Paul nayebi te so bandeko ebele boyebi asala théâtre eloko moko asali na kati église na ye donc nayebi te Pasteur Jean Paul asombeli soki mpe évangéliste soki paka église kaka aza bato oyo tobengaka koka yabolimisa mpenza na terme koka atambolaka te mauta musika azoya na église msukuta ayaka retard omonaka ye mutu aoteyama ye retard po transport mais pasteur Jean-Claude tala no na kini église na ye aza na mbongo nini o ya kobimisa ke asom me volonté wana aza na bolingo wana sombi donc asombeli nani évangéliste na ye car alobi nga pasteur na ndimi na tambola ta makolo mpo naza makolo mibale me yo lokola oza na makolo te
zwa kare yango mbongo ya mabonza o baba neko kanisa yango to pesi o nini o sombaka ba pasteur ya boende tozo linga botala ke terrain na bino moko te ozo tala ke terrain na yo moko mama pasteur tale localité mais bandimi na bino mona msu mtu ayenza la bana tonga liete me bozo katela epesa mabonza boy oh eza vraiment malamu te ba pasteur ba aventure ya baze bele abiso pe bandimi mususu bandimi bandeko makamsu kutu ba pasteur te biso non bandimi bolingo ko yoka place ya recevoir te so yoki kaka kote bazo yambisa batu yo wana kuna yoki miracle yo ba okeno ko yambiso na ba demo za kina ngote o wuti no ndako no pe na bia lokolo lingi kaka kote na so miracle yo fo kende kote bazo pamola batu pona mbongo yoke kuna bazo pamola batu pozwa nini libala yo wana lokolo zelo moni nzama bazo pesa wote taka toke pozwa libala o kuna bazo pesa batu nini yo pokei mukomso ko longa bina na ndako bo ke ba ko yambiso ba demo ya ko yambisa pino zo na ndako full of evils na ba demons po mikolo yo ba pasteur ba komi ko te ya kaka nini oko pambo ngakutu ba na linga kutu ba mate ya wana ya ko pambo la mate liboso na bana linga wa mela linga ngo sute po bible lobi soki na ndimeli Yesu nyose pesa melingai donc na bozwi na mbongo na libala na bana na bandako pesa melingai mais bino bote ya kaka recevez nini boy oh bote ya batu ne bokonza likolo Yesu azozonga kala minte bote ya batu babongola mitema po mikolo mitema mabe baza mitema mabe ko bomaka ko bwakela ka batu bambasi ko sala ka batu mabe bote ya batu babongola matika mabe Yesu azozonga kala te bo préparer batu babonga mapona bokonzi ya likolo moma weza ka moma ya ko te ya ka batu te baba receive receive ni te mutu soka yandimeli Yesu nyonse pesa melie botika ko te ya ka biso makamba ba miracle yo pe bino pe bandimi yo moko na kata ndako ko prier te ta boite prier a pasteur pe za ka bien mais moko pe yo moko pe bondela pasteur ko bondela pona yo mais yo moko pe fo bondela to koma ka soki likam yo moko donc mutemo cheli ka pasteur bon nzambo o asala ka pasteur ko sala pa na yo te po Yesu alobi boko sala ba miracle alobeka te ka ba pasteur ba ko sala ba miracle non mutu nyonso wandimeli Yesu ozo tambola na ko banga nzambo sambela ko tozaka toujours na makola nzambe osala ka mabete pourquoi pas epesa meli mutu nyonso tu place morote na bible ba lobi nino miracle zaka apona ba pasteur fo basala ka ba miracle te yo moko poko okoza pe ba bwake lyo mbaso zulo boko na yo wana chili likola mbaso sambeli pe ale nzambe pa longo mbaso wana ozela ka pasteur yo sambela pona yo te video na ngakutu na chaki lobi wa fo pasteur ndeko moka benginga na tongo abi mama alobi mama eza ba pasteur te eza ya moko biso moka alobi abetelinga lisolo abi mama na ngai nga camarade na nga yo kozwanga alobi tozokende séminaire na église na bango aye kozo ndeko nga fa na peka na derby place nga na zali place nga na zamela otanga kombo te bolimbisa aye kozwa ya alobi ke bakende nini baza soki na séminaire na église bazo soki 3 jours ya mabondeli siko babengisa bato ya ba église mususu siko camarade na yango abengisaki na séminaire azoyebisa ndeko wa abengisaki abike ndenge za bonde tozokende kana kata kare ba okay abinde tozokende beso pasteur avant que tu pasteur a cholo boko yo moko kende ko mikweya yabi na mikweya ndeni abi mama albi video wana na tali ezaka ba pasteur teza biso mo pe bandimi camarade na ngazo yebisa ngake soki pasteur na banga yo changa loboko na donc na mikweyela nga moko donc okwe yango komi ya makasi
Abi poso ki aye ozo Koya te arocholo boko lokola azo tindika yo. Donc arotindika yo mais ko yo po batindiko te yo mi Koya na yo déjà yo moko. Ndeko moi ça bino ke su église angote. O église andeni déjà donc karabwe tokebwe o na mi Koya soki abandi ko ya kote nanga asiminga na otenga moko na mi Koya. Donc bandi mina kati église ba yeba déjà ke pasteur na bango azoya nanu kuta komite yo moko mi Koya la. Sikoya batu o bazake ba yebite ke bosala rabongo. Yeba ndimi na eti. Pasteur pa ya mitika ke ya kanisi molimo musantu mtakoti nzoka te. Tala na tozo kende wapi bandimi. Boza na misu te yango Bible lebi boza na misu bozo mona te. Boza na matoi bozo mona te. Eloko nini zozwa biso bandeko na ngai tokomi na moma suka. Beglise nyonso za beglise akokota te, ba place nyonso za akokota te. Pasteur moko na tale azokomisa batu milai. Oza mukuse okepa na ya komisi yo mulai. Abani ko bendo makolo. Lokolo ona o wapeza mulai. Abendi o wana. Ona ne komi mulai kuna. Donc nzamba kele mutu ache na tayo ya zana ngo yo sikoyo obani o bitayo nzamba ache za mabe o bana ko komise mulai. Donc nzamba kele mutu aza munene siko ke pa pasteur wana a condition. Kana minute wana sali ba prière na e o kondi. Oza muke na minute olingo ya munene ale pasteur wana kaka ya oke na minute wana asambeli pona yo mbala moko vimbi. Yesu. Tozo kende wapi? Mona pasteur azana ndakwa bien. Mais diacre emso ayaki banatongo aliete aye pa TIP aliete te azongi po bopesi mbongo te nzamba ko juger bino mabonze koma kaka fo mama pasteur mutakotanga mabonze fo membre ya famille mutakotanga mabonza batu mususu te beglise mususu koma so pasteur azate bakange église po mutu musu baboy mutu musu ya koteya ti mukolo pasteur akoya bafongoli suka église komi business to ezani donc boz elisaka bandimi ale pasteur azate bokange église boyebisi bandimi bazela ti mukolo pasteur akoya soka sali 2 mois bandimi pe 2 mois na ndako donc bazela kabino kaka Yesu kakati bafana bazela kabino bafana ti mukolo ale bokange batu basambela te ti mukolo pasteur akoya bofongoli église nzapa ko juger bino nzapa ko tala bino o bozo sala wana za malamu te vraiment bozo meme église abatu nzambe wapi bozo che bana nzambe wapi bozo te ya biso nini bozo lakisa biso nini makamu nini ezoleka na mokili na biso bandimi pe bandeko nzambe tolingi koyoka te bilanda-landa omona banani bafele baza wana na kati église emsi bawutaka bandako bayaka bwe banda tongo balie te me bino bapasteur bana na bino baolia bien basi na bino bazolata bien me fa botika bato bapesa mabonza na oyo nzambe atie kati na bango bapesa bino mokoma okatela bato bambongo bapesa Bat balobana na bango. Ezala ndeko moko eratela video abengi nga alobi ke o makamba bweko lobela ngo te po makamba bele komi na mokili ba pasteur ba osepela note. Nga ta ba sepeli na nga te tali nga te ndeko. Pona mokili mtalinga ne pe vérité azate jamais kutu pasteur wana asala mabaro ya kolinga te ya kolinga na yete. Mutabate la rapeza ka nzambe.
Mtabatela nzambe tamokilite ata ye pasteur wana ndenga zo tambola bon mutazo batela nzambe so nzamba longo lipema wana za nango osala su se lote ndenge moko pe na ngai mutabatela ngeza nzambe so esengi na lobeloko oyo eza normal te na koloba po mutabatela ngeza nzambe eza mutamokilite bino pe bandimi boteyama ok, boy, place où on monique que ça ne va pas. C'est un Saint-Esprit, place où on a tché ma colo, et ça bien, pour nous comprendre. Naïmi peut-être ce qui pasteur, ce qui n'a, donc, na banane yoka pe na lande na sise ku na sukate na kati. Abi mon nani moi ça libala na mbala libala ceux qui bala ni mo bala sale kobo moi ça sale kobo boka bwana po bible lo bi boka bwana ceux qui boka bwana te boza ba yuma côté ni bible lo bela bon po bible lo bi moi si na mo bala ba koki ko kabwana kaka ceux qui moko sale kobo en plus ba lo bi te ka ba kabwana ba lo bi ke soki mo bala sepeli ke alimbisa moi si na ye akoki ko limbisa ye ba fandi. Soki a sepelite nde bakoki kokamwana soki alingite nde bakoki kokama ndenge moko pe na mwasi soki mobali na yo abimi libanda oki abimi na mwasi mosusu soki omoni ko olimbisa mobali na yo olimbisi ye bozongani ndenge bozalaki mais soki olingite nde bokoki kokamwana siko place ni bible elobi ke soki obokabwani te oza yuma tala makambo ayo te ya biso. Après pasteur abani ko délivrance bino bangwana encore biso pe mikolo bolingi makama koyoka surtout ba baser bali koyoka te ka bate likamba libala kuna bezo pesa libala mpango afuteli yango avion osoko keka kakuna lobi ozwi guérison oyebi te ka guérison la kati na yo moko ndenge oza bongo. Église za mtema mutu. Ozo kene bozo yima yeba ke ozo ke sale lorote. Yozo kene église po sambela. Yozo komi ko ke église o yime ozo zo nganda kumteme za biente. O sale lorote fale kutofa no nanda. Falo fa na onanda. Eza vraiment pasi. Eza vraiment pasi komona. Makambo ezo salama na mokili oyo. Pasteur alobi bandimi balia matiti, bandimi pe balia matiti. Pasteur alobi bandimi bokota na poto bino pe bobani kokota moko bozo mikotisa na poto lokola ba bebe babota lobi. Mais boza na mitute. Surtout biso basi vraiment l'église en ce total pe kaka biso basi batu totondana kaka biso pe basi pe makamu mabe kotonge pa kaka biso basi bano fandela ki moninga na yo bana tongo tipo ka kotonga na kotonga ezana batu mususu ya ngai ngapi na soko yepa na ngai za muto obenga kotanga bakomba bat na kusuki soko yali sute. Donc na carte téléphone mino ba no benga ka sute. Yo mutandeni lo benga ka go benga ka potanga ba komba batu. Ezana batu muso soka benga na téléphone bana bandaki. Donc soka tangi koma mutute, mutema na ye ozala bien te. Soka tanga bonge senga peka yo loba, alo memi lusum. Yonga téléphone nga batna solana na bango ya okonte ata bat musu na famille na ngomona ka so abeng 2 minutes ezebele to kati ba mama kaka nde bazo sala ka biso maka donc bazo sala ka biso makambo mabe. Donc pesa donc so ko pesa te ko pesa mela yote nani alobi ponga la roza ngala nzana ngote mela lobi nzambe
naza nango te soki nazaki nango nengana pesa yo nzamba talaka te mais yo siko za nango mais opesi kaka tika na pesa nga siko naza nango te mais nasambeli nzambe naza nango te botika kosala bandimi boye dimi ezalaka nini o mabonza ezalaka oyo mutu motema nzambe atie na kati ya motema na ya pesa ezalaka teke bino bokateli mutu mabonza fo ezalaka $10 donc eza na se ya $10 te fo ebandaka $10 likolo siko bambongo yango bosala nango mpe nini pour musala nzambe yango etongamaka te eloko moko mpe ezokende te siko bosalaka na mbongo wana kaka bino bamonaka bino bochangeaka bajip ere nyonso ti bozochange bajip me bandimi oyo batiaka mbongo eloko moko te fe bosala nango mpe makambo ya nzambe bosalaka nango emonanaka te bosalaka nango nini oyo ezaki motema mabe yango kongo ezokee liboso te bato mosusu tobenga basala nzambe baza basala nzambe te basali ya satan mais bongo bato baza babandeli kosala bamagie wana bato nini boye babimisa soki sardine soki nini bango nyonso bakota na baeglise eske bazaka su na banzela na ndimi te bakota na baeglise sikoyo ekoma kokende kosalela miracle na kati eglise ti kokesala nde miracle na kati donc libanda babane kosala na ndenge ya satan siko balati babakazaka bakoti na kati eglise bakomi siko kosala ngo na ndenge eglise yo siko soko oki eglise abongo kobima mobimba en tout cas vraiment bandeko lisolo epesinga pasi epesinga na kanda po basala nzambe yango mpe eza baoyo ya nzambe kutu te ya satan oyo bayebana bakombo baya kosalaka bato makambo mabe tala obi na poto mpe bato baonyokama bazali bapaster botalaka ateka o mutu aye na eglise aza na poto aye na eglise boye ani te fo boyebaka mpe bandimi na bino mosu mutu aoya na eglise boye aza na babili na ye na na futi babili te eloko moko te donc aza pasi mais aza na eloko te soki aya atya mabonza te koma sujet ya kotonga te aza nango te nga na oyeba soki na 2007 bien 2008 bagrande sœur na nga bakotala video mais soki baza na mémoire abia bakoyeba 2007 bien 2008 tobanda okende église na Brixton garçon moko alata mpe na sali te obi bahomeless wana bahomeless nde bazalaka alata mpe na sali te homeless mpe na lata sali te okwamda liboma afanda na Brixton bato bayebi Brixton bayebi na sama ndenge ezalaka afanda siko nga naza sur tozaka nga grande sœur nanga Arlette mwasi mabondeli bienvenue Fifi na Mamina tobanda oki église tobandi kaka garçon donc tobanda siko koloba lingala toloba siko lingala toki kaka mutu moko ayebisi biso alobaka kutu na lingala na anglais bokokabelanga one pound please chance kutu olobaki eloko te grande sœur nanga mutu abimisaka soki combien na nini na ye apesi ye na wallet apesi ye siko tellement tobandeki koloba lingala ayoka biso alobi vraiment merci nzambe apambola bino totala vraiment tobi soki bakotala video bakocomprendre nayebi ke eza batambula ye ba 2007 bia 2008 tobanda oke séminaire na Brixton na Londres abi merci nzamba pambola bino totikala munoko polele totikala pena munoko polele siko moya toloba place ya azalaka eza te tolongwe
To poussa ni grande sœur na Arlette abi eh ko ba Congolais pe ba homeless bazana na poto awe o mona ke na kin ba ebi ka rende ko na bisa ya poto abenga kate eloko moko te menzo kate nde ko na banga koma homeless na poto awa azana place akufana azana place akolala te akoma na mutaliboma kolala na banzela me kuna na kina msusu ba yebi te siko muta bongo so ka Englise eka yo kuta bo makambe mabe wana na kati Englise bozo te ya yeni batu ya boende foko ede o lokoti ye o sokoli ye o zana mwambongo pese place moko ya nini o mona ke mutoyo engo rolakise nzela nzamba okima te aota la place nzamba lokoti ye foto ganyaka ba ama nzambe ka bongo ezati ke bino mutu alongwe ya msusa ye azana eloko te bobengani en église pas na mabonza o bino bokateli ete eza normal te sikopo bana bengana ka bato bano kenaka wapi to kenaka bakote ya mabe kuna eza vraiment passé hein eza vraiment passe komona makambo ezoleka na mokili oyo ndeko moko na bande kotala na chaîne yango kutu na longola kutu nani nango na linga yango sute akende église akende kosenga pasteur asambela nzamba pesa ye musala akende église chaîne yango soki kombo nini soki kombo nini na yeba sute natala yango pe sute akende église pasteur asambela pona ya luka musala pasteur apesa ye ba papier mouchoir mibale ya vert mibale alobi na papier mouchoir ba papier mouchoir wana soki alala chaka wana na mutu ya na coussin soki anga ke toilette azwa papier mouchoir wana ake toilette afuka minango allez asali 1 2 3 azongi nango na chambre nyoso so anga ke toilette asala ka bongo na une semaine azwa ni nzamba kopesa ye musala na TV pasteur ango pe église ya munene me azane Congolais te mingi na église ango balataka vert donc bo comprendre kaka so bato batala balataka vert pembe boye me aza Congolais te mutaye bo sambela pona bino bozo tine na toilette milimo nini ezaka na toilette tinda yake no kosambela na toilette to boy to kosambela ba place nyoso tu siko papier mouchoir wana zoke no kosambela ka pona ngo yango nemte ko pesa musala to donc na comprendre te bandimi siko balingi ba place bon ba église ngo ya bongo mona tala batu mais église bazote ya liloba batu mukie po mikolo bat balenga miracle recevez nazui nini boy nazui bako yoko tindelo na femme de nuit ka biyamba yamba ofani boy na recevez femme de nuit ozui penda ko yambi pe eza vraiment pas bandeko yeso azonga karate to fongola miso place nyonso eza place okota te avant yo okota sika senga saint esprit place onga na kota eza ndenge nini papa na kota to na kota te yesu sunga na kota to na kota te po yo okota place moko vina yo mobimbe baby vina yo donc o nyonso nzamba bongsa baby obaka mawanza mbele su likolo nao ponga kutne na zamu na linga kakuti isute ko pasteur aya changa lobok na linga ngote me yo bisika no so kene ba cho lobok ondimi o bisika no so kene ba cho lobok ondimi ba yo ba pasteur musuza ya na yazani na milimo mabe ayo ko tigolo milimo na mutu
Ngape na kwa maboya ko cham o pasteur achanga le bona mtu na linga ngo sute. Kaka biso pe wa mama ming kaka biso batenge na ko Koya na Englise. O pasteur azoteya mwase andaku yo fo o yo kaka pasteur ko le kambali na yo. O nandeni. To lo bakutu teke yo kaka nzambe ko le kamobali na yo. Yo zolo bake mwase fa yo ka pasteur ko le kambali. Na sans ni. To boite ozamsala nzambe mena ndenge nini ke mwase ayoka yoko le kambali na ye. Ezalaka te oyoka pe bat amen. Te ngala ko yoka mbali na ngami yoko le kambali na ngate boko soko lobi na ngama kambabe fana ndi makanga na yoka yo nyamba mamebe le mabala na mine kufi ikola bi yoka ngaso ki o teye loko ane koti ngate na loba mente so yo koti ngabina sentence pwe na yoke amen. Bindimandi moya on dimane loko seke loko nini baba ale o ndime ozu angope. Po bat baye baga meaning ya amen te. Donc eloko nyos ba koloba amen. Eloko nyos to ba koloba amen. Luka oye ba meaning ya amen avant ba na wel ko yambaka makam nyos. Ba yo yo so ba demo landa bisika nyos waken. Amen. Yango zo mona batu msusu ba vina bango ebonga alisute batika laka abongo okena place moko be bakena ko choma maboko ba pasteur bo aider biso bo aider corps du Christ bo aider bana nzambe na moma oyo eza moma ya ko gagner ba âme eza moma teke ya ko benga na bandimi po biso basi pena to yoka kati. Zana chela bino video moko na chela bino video moko to la ngana bino e bongo tozonga na plateau. Merci. What the matter one about 25, that is the one who has raised the dead from the dead uncountable times. For his resurrection and life, watch him, the great and dangerous entity, the holy immortality, watch him, provoking divinity, the one that has the power to defy the nature. I mean the power to change the will of God, because Jesus has spoken like manner, as it is written in the old, that even the older prophets defy, change the will of the Most High God, because he has given them power to dominate and take charge of the earth. For the kingdom of earth belongs to man, and heaven belongs to the Most High. See man that is controlling system. See them, the royal lion from the tribe of Judah, the grandson of Abraham. Watch him on oppression. Watch him on oppression. Watch him. That is a dangerous animal. Watch him. Watch him. Wrestling with the powers. You have heard that this is not ordinary. For the battle of our warfare is not carnal but spiritually mighty. To be pulling down every stronghold of the devil. You can see the stronghold of the enemy about to take this life away. But you can see the one who has what it takes, the capability, ability. Watch him. He has everything that it takes to restore. Watch him taking up the Homer, the world heavyweight champion of the Most High. This is the powerhouse. This is powerhouse. This is powerhouse. Go back, Jesus Akagi. If you love power, if you love power, this is powerhouse. This is powerhouse. Watch him. The distinguished general, the commander of heavenly battalions. Watch him. Watch him. Watch him. Watch him. Watch him. That is a man of power. Pourquoi que mission est à live te bandeko? Moi bobenga ezalite. Balobi ambiance pesa akaka, Bino mo boyebi. Po mission est à live te bandeko.
émission fallait à la live mais eza live te toko bunana kala te bo bano za émission va live pour mikolo vraiment naza trop busy ya boye bande ko na ngai ata kacha ngo basala en église boy kacha ngo na kati église boy o mutazo tombola mabongo saka zo bela milimo ya nini wana yo po mitiki na yo ah o mitiki yango batu bazokoma bazoba oh yango bible elobi pena my people are perish nzambe donc balongo libino pena babongo ko botikali donc ntaba be kote olo no so to ba oyebisa yo be nini oso ba oyebiso be donc comme le kwa ntaba ya pasteur bo changer po nzamba ko beta bino mabe nzambe akobeta bino mabe boyeba ke biso bato oto ndimela nzambe nzamba ko juger biso ne mote na bapagano nga ona ndimeli nzambe na yebi nzambe na osala nzambe ba ko juger nga ndenge mote na muto yebi nzambe te po nga lo kwa na yebi nzambe fona comprendre maloba ya nzambe na comprendre yesu alingini na alingini ni te mais muto ya bususa yebi na nzambe te nana yamba yesu lo kwa mokonzi po big stay ayebi na yete azo sala ka bisalela ba ko juger biso ndenge moko te donc kanda nzambe za mabe kanda nzambe soki ekiteli mutu ndeko keba basakanaka na kana nzambe te basakanaka na nzambe te okoki kosakana nzambe lelo me lobi te botika kosala mabe na bandimi bandimi baza ya nzambe bazaka ya mutu te donc luka mundimi soki azosala mabe yebisa mundimi azosala mabe kotika ye te azosala mabe yo tiki ye wana po azokota mabonza ebele po yo lelo soki okufi ozala wapi ata yesu soki azongi te po bino nyonso bokomaka yesu anga ozonga ata soki azongi te liwa pe ezali bonuka bote ya biso to bongwana bonuka bote ya batu babongwana batu batika mabe batika masumu batika kobomana batika kofinga batika kotonga totika kokota babar banini botika kande botika no makamya ba miracle botika no makamya ba soki nini nini pasteur azosola na démon mutu soka ndimeli yesu nyonso wana azwi yango soka ndimeli yesu libale eza kati na yesu azwi soka ndimeli yesu bana baza kati na yesu azwi andimeli yesu ndako bozwi eza mete ya mutu sikwa tika mabe po mabe wana mutu ekabolaka nzambe na mutu mabe mutu ezaka kwa barrière moko ekanga donc ekangaka baprière na biso ekoma pa ya nzambe te sikoyo bino bolingi koteya bato mabe te bolingi kotika bato na mabe na bango mutu aye na église fale boteya ye atika mabe aye na église na place atika mabe akomi lisusu kosala mabe koleka po anini apesaka mabonza ebele ayembaka bien anini boye donc soko ba pasteur ba koma ko banga soka tei mondima ko longo église siko soka longo église sani nzamba ko tindelo mutu akoleka mutu wana te est ce que musala musala ya nzambe pena batindika ka mutu musala nzambe batindika ka mutu ta soki mutu alongo na etika ya longo nzamba ko tinda kutu mutu ya bia koleka wana yango mona batu muso bazoteya donc yakanisi nzoka te molimo nzambe se longo na ekala kati na ye yazo komiteya na ekatika teya ale boya kuzabana nzambe boya kufitikisa ko chaka bango so ndenge ni eza vraiment malamu te mona pasteur azaka ne kiri na ye moko boya lingaka baona kuna lingaka te non
Oh, yeso asangisa ki batuti. Na nikuta ateka kaya asangisi ye. Oh, akonge pe osiligela yoro po azani nzamba yebaki. Yoro teka ngai, o teka ngai. Me asangisa bango nyonso. Azo te bango nyonso place moko. Siko bino ba pasteur bozo kabola po anini. E kiro ba pesa mabonza bien bokanga mine kiri wana kuna lokwa bazara soki ndenge ni kuna te. Eza vraiment malamu te. Oza pasteur kamba mutu yoso tu ndenge nzamba zo nini. Azo senga o sara. Ko kabola te ke ye ozo e bien, ye kuno zo e bien te, ye kuno zo e bien te. Non? L'église est comment mutu sera lati bien tant que l'église te. Si ko toke na relaxa bilamba o toke na ko sambela. So ka so melamba ya sikata o ken église te. Batu ba koma dimanche so ka so melamba sikate a o ken église te. So ka lati lamba bien te, azana so ka bien te a o ken église te. Donc toke na la so relaxa bilamba, toke na sambela nzambe te. Ceux qui ont un talent, surtout baba congolais, ceux qui talent ils attendent que l'église te. Pour moi là ta quête ils attendent mon que battu ne se va relèquer na mulai. Ce que na wala sa talent to que na usame na nzambe. Fana no nanda. Ils en atina te. Pasteur azan ekiri na ye. Bato bachara mabonza bien, bangonda ozana bango bien. Bato bachara mbongo mke, ye pa ozana bango bien te. Ozo kubo metonga nzambe. Moto nzambe kotumo penza. Chaque dimanche, faut pas la takaka bien. Chaque dimanche. Donc, faut pas déjà calculer lundi, ti samedi, lambo na sina lata kiango, elamba na sina lata ki ba monenga lango. Donc, faut na boule, est-ce qu'on a changé système so ezati na okende église te. Toke na besoin de relaxa bilamba. Tala yeso ozonga. Yeso ozonga. Toki yemo kutu babaka yene kulusu kaka na kiteni ya nini. Sikoti na bilambo eza nini. Na place luka bokonza likolo yozo kena kulukaka na lata na bongisa oyo. Na place bongo la motema tika kotonga, tika kofinga, tika koyina wana nani kutazo benga bandiko. Ero. Na lobe kutu toko ma desert ebeti. Ser soka bani kotonga. Banda fanda ki. Me lobi nango aokeye maliboso. Avo ki na église o paloli na bato ning. Apona se moke église o nzambe nini yo kalang ninge zo bimana mnoko. Mais ava yo bim salang wana salagni. Est-ce que sing bolim se pan nzambe o salang o sute? Batu balingi vérité te. Pas vérité. Batu balinga angote. Mais ça bien. Ça bien. To changer, to bon wana, to tika mabe. O tozo sa les a bien te. Kana yanzame so ekite li mutu. Ozana place a okimate. Ndima na lobango mbale bele. Ndima mtasilike la yo okene panzame. Meso nzamba asilike li yo. Akangelo kano okene wapi. Ozana place a okene. Ezati. Ndima mtamkila buwako nzamba kuloko. Tobo soki nzamba buwako yo. Soki nzamba sanju esili esili pona yo.
témoignage mutakufa ki asiku bebwebwe. Boye ba ki après vi o ni wezali. Sko liwa wana to ke no buka nini. O to loni na mokili oyo. Ya onga ba téléphone koma ba distraction na linga rasute mtabenga na téléphone ba 20 minutes te na linga ngote. So benga masolo ya bien eto sola. Me masolo ezake na zo sepela na ngote. No lingi na ngati. Eza ka Englise te. Eza biso mo na mandako na ba comportement na biso photo changer biso bato. Tozo tamola mabe ko yina epai, ko tonge pai, ko finge pai, ko chole pai, mena mnoko na biso ba komo nzambe na mnoko. Soki mutabani ko sambe lozo mona pina o mo santu me elo kote Yesu asiatika ekala. Molimo ese tika ekala. Mais ozo pretend kaka. Kana nzambe za mabe to changer. Merci na mnene so bolanda kibiso, merci na ba ndeko nyonso balandi biso, en tout cas vraiment nzambe apambola bino. Balobi bien vos s'abonner na Kelly Joyce TV. Vos s'abonner. Na pesi merci. Nanga epa ya D James tokuta Kongo motema ya Kelly Joyce. Motema ya Kelly Joyce nzambe vraiment apambola na héros yo. Babi musala toujours. Papa lali mais maman zo continue kosala musala. Merci vraiment nzambe apambola na pesi merci nanga na wensu mutoto. Motema ya mbuta. Na pesi merci nanga na bienvenue mutoto bambote bele na bienvenue mutoto motema ya Edo. Arlette, moi c'est Mabondeli, Nan Mususu, groupe ya Debabor, Nzambe vraiment apambola bino, merci na mama bijou na msalo, zo sala vraiment ya kitoko, balobi, mokili soki zaki, donc soki basi ya boye bazaki ata 10 na mokili, naza siri yesu ya se azonga kale, polis moya zonge zate, po na miniti o batu, nenge bazo sala mabe, mais soki batu ya boye lokola maman bijou bazaki 10 mais yesu asi azonga kala. En tout cas vraiment maman wumela ozo sala msala kitoko. Continue ko sala msala na yo babi. Mutu soko sala msala malamu batu ya mabe bazaka wana pona kokanga. Batu ya mabe bazaka wana po bakitisa yo me kolanda batu te yo sala msala na yo. Nzambe akozanga kopambola ote toza vraiment tozozo yo pena na kati ya motema vraiment toza pena na nini donc esengo pena ya musala oyo yozo sala po ebele vraiment ba osala ngote mais yo ozo sala musala kitoko vraiment nzambe a continuer ko pambola yo a peso kaka mutema wana ya malamu motema wana ya kosala penza musala mutema wana pena ya kozana bolingo pena na batu nyonso tu nzambe vraiment a pambola yo. Donc banguna na yo bakufa te bazala kaka wana po bamona on nzambe akosala kati na yo. Vraiment na pesi bino ba mbote bele na bosa nina na pesi mbote merci na Lema motema ya Mirai Makengele Generose motema ya Pichu Bichwangu na pesi merci na Pierrette na pesi merci na Juliana na pesi merci na Nani Lisusu Golf Mbala motema ya Jirene la Reine boza tellement ebele wensi ya mukie na pesi bino ba merci ebele mami na boto boza ebele donc bana na ganyo sotu na ebi ke batala la chaîne nga Jamie Jemima and Jamila yoka ba Congo Jamie Jemima and Jamila donc wana bana oy mama Kelly Joyce abota na mchopo no tababi utali bana kumisi nzambo bi pena bi mana mchopo na na mchopo na nga vraiment ko ngam na bimisa ba donc nzambe vraiment apambola bino vraiment merci na nyonso bozo sala kati na biso bozo benga biso mama na biso benga biso lisolo ezaki mulai me to ebisa ki to kokata lisolo po to lobela ba réalité ozo lekana monde oyo en tout cas vraiment toza vraiment desi na makamso tozo mona na monde oyo toza vraiment desi penda te po bible c'est la ki sabiso ke yebisa biso déjà ke to komona yango na misala to komona bango na misala na mikola suka misala na bango baosala yango ndezo bimana poisa donc eza vraiment pasi komona makambo ya bozo continuer kosala ezolakisa ke
tokomi na mikolo ya suka bandeko bomilengele 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 bomilengela vraiment bomilengela po mikolo ekomi na suka. Whatever you like it or not, Jesus is coming back soon. Get ready for the coming, for the second coming of Christ. The question is, are you ready for the second coming of Christ? Those that are ready, Christ is coming back soon. But plus news is ba place au côté. L'église news is l'église au côté. Et ça vraiment passe. Donc bomilengela. Ya rozotanga koma nzambe sala nzambe na bosolo. Salela nzambe na bolingo nyonso salela nzambe ndenge sengeli po soki yeso aizongi lelo te liwa pezali. Donc liwa ezali soki lelo nzamba zu molimo na yo okene wapi ozala mawa tro. Donc ere ya ngonde ya kozwa mayele, ere ya ngonde ya koyeba liloba ya nzambe, ere ya ngonde ya kosalela nzambe vraiment na bosolo po lifuti na yo ezala soki okufi. En tout cas vraiment merci nzambe apambola bino to kutani na mbala ya sima. Bye bye.